Mbote na bino bana Kinshasa mokili mobimba awa tozali na terrain toza na base dans le cadre toujours ya côté la ndenge ni ba candidats députés nationaux provinciaux ba ça ba stratégie na bango pour na ko se préparer pour na ba campagne électorale et banda yango moni na boyaki koloba au conditionnel. Il paraîtrait que na boyaki pe ko sala buzoba on a una matière pensate yango le sengale na kita na terrain brusquement kaka pona tala ndenge nini mwana mboka maître Toussaint Sitou Konde akitaka na terrain ndenge na solo na base et puis na sala pe investigation si réellement aza na base yango omoni na sali surprise moi li solo moi tourne quartier pour mona yango ndenge nini autolexango na cadre émission na biso en tout cas eza entretien moko brusquement na brusqué et puis peut-être préparer na sengi na base bazo accompagner moi maboko pour mettre sur quand même bana lukunga bana régie awa tozali na place so ezali kije et pas ya président Chil so yé régie oye malueka obeti tout pas présent Chil te non c'est que obité tout là chez le perfusion donc perfusion awa ne to ponaki place oyo biso zateke o émission VIP ba VIP salama déjà trop ba plateau déjà salama déjà trop awa présent Chil moto ambi biso maître Toussaint Sitou Boni le terminateur de la presse le coup de la presse en moga babi bikoza na goa wana ya nzambe donc biso to kanga nzambe to simba ebo donc so ya simi nzambe so yo kota so nzelani donc terminateur bienvenue na malweka to yambi yo na malweka biso to bala ko to yo ye surprise obenga na tongo nana ke ko boulot na bitela na ta catch le na jean pour terminateur am ta terrain de failli terrain donc on a pécio merci na gentillesse na présence sur la kisi on a ki na malweka lukunga ba maman amoni yo ba yo na sango le ba moni yo et ça vraiment qui to makasi na pesi mbote na ba télécharger des gens sur la biso le wa boye ba bana so Kinshasa bana so ya Congo ya lukunga et so landi biso le wa boye mbote na bango nyonso tout siko ngana yebio base pe yebio mena bana barumbu musuba otala biso bana gome musuba otala biso moi rappelle ka mukie maître Toussaint Sitou nani. Oui, naza moko mwana lukunga na ninga district na botamia na commune Ngalema d'ailleurs na clinique Ngalema au fin des années 70 comme on ngai Toussaint Konde Sitou qui nazali na kombo oyoka na originaire ya Congo central na tchela kuna vraiment donc eza pa na biso na koli awa na Kinshasa na tangi na école ya Kinshasa ba école ya lukunga Costa Mafuta le Petit Mignon Saint-Mukasa et sika bitoke na université ya Kinshasa pour na osala droit bo etozonga ki na vie professionnelle pour na ko prêter serment comme avocat et naza avocat na baro ya Kinshasa Gombe et sika to sala musala depuis un certain temps alors na katia politique parce que toza bana Etienne Tshisekedi et sika ti toza na campus toza ki c'est na c'est couverture à formation na une école Etienne Tshisekedi tant to bimpe boye Félix Antoine Tshisekedi parce qu'il a engagement na biso a bengi ngai a bengi biso na ninga mususu a nommé biso na équipe ya commission électorale permanente ya parti o sala ma élection ya parti et sika oyo na 2017 na époque opposition to bundi bitumba tinzamba sungi biso to longi yango et le lot obo toujours accompagné toujours par mon candidat biso Félix Antoine Tshisekedi na kati ya Union pour la démocratie et le progrès social o kamami na papa na biso Augustin Kabuya mwana bute o na pesi mbote a passant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais la vie quand même, il y a vie chrétien quand même. Vous allez quand même des chrétiens, de musulmans, tout on est. Non, on a chrétien baptisé à l'époque dans Saint-Michel à Bandal,
aux années 81. Oui. Après, Toye Awa, Tokoti Malouka vers les années 88. Oui. Et si quand on a joué un engagement à la paroisse Saint-Moukassa, à l'époque, ils avaient paroisse Mokoka, ils avaient côté Oyo, tous les gens qui sont dans la l'annonciation, le lot est comme une Notre-Dame de l'annonciation. Mais toi qui n'as Moko, à l'époque, Sango Mapera, où a créé l'équipe à Lukunga, où on a bas les bêtes à Lukunga, à l'époque, à ça l'équipe à basket, l'équipe à volley à l'époque, c'était vraiment un quartier culturel côté Oyo. Et si quand on a payé, na koli na rati à Ngomba Catholico, bateinga na zui communion kuna na zui confirmation kuna na sali groupe K kizito anorite na sali malongi na koli kuna ti na komi mpaka boye ya koli tape to sali on na makasi à l'époque là to servir na nenge senga nkolo et le lo boye et pexame na biso te to sambela et sika surtout benga biso to sambela rapport dans amo Christo yango mona ya moko na to sambela ninga surtout na to senga pe le sambo ya pasteur ya ba kimbangiste ya ba mumpenyoso donc tout ba sima na biso ba biso na losambo chaque jour li pamboli wana tozana bosenga na yango mais maître Toussaint wana gwa te naza nzambe donc wana nzambe te lo date biso nzambe soki omeki wana yo lali no rapo nzambe na simi boye communion na ba mama na ngala mama na kachom na mwana ya mama Zim mama na yo wana mama nanga tanso ba no tani mama nanga lukunga wana za mama ngane mwana sikoyo sikoyo yango campagne na biso discours na biso ya mama belete mwana ya mama donc to ba mwana ya mama donc so ngala mwana mama yo megani Maître Toussaint numéro 20 et au sabiso Pierre sabiso nanu. Pourquoi Olingi au postulé? Oui, au postulé, aussi quand on a fait la langue parce que tout ça, la théâtre était. Tolibe, qu'on voit mal en côté. Tolibe, au Kendepo, ton alcool en côté. Tolibe, au somanda, au ligona en côté. Pour l'imbisangai, pour tout au Kendaka. Ndako ezali, mutu kezali. Kasi, n'engagement au côté, parce que moni, des fois, baninge belé, totinda ki to pesa confiance ndeti ngala tinda ke belé na 2018 mais bazongi seli biso réponse emna we sengela mité et yango na senga ki na base na population na biso ya Lukunga so ba romeka ngamoko po ngala ka motindi siko lelo ba on ya tindanga alors objectif principal les alliés d'abord comme la parlement na ko yeba ko bunda na tinda ya ba intérêt ya ba jeune moni ba jeune so asima na ngayo bo baza la besoin à venir na bango et ça la promesse mon roboi baza la besoin à venir na bango ba yeba nini aux assos la muki la tongo lobby heureusement tout ça la fatigue béton ou ça la souci à jeunesse wana et c'est que sur biso ce que to kenda penda na ye pour to yeba neni to créer ba loi mi beko à faveur la jeunesse encadrement la jeunesse et quoi accompagner jeunesse et puis ça jeune musala et puis ça jeune à venir jeune yeba que non soit à la sportif à ça la sport na yeba même aussi ka Soraza footballeur, basketteur, judoka d'ailleurs limisanga la katana mokuse na pesa ba condoléances la famille à judo à Congo parce que père de maître Munene champion du Congo maître Saito à kufina lingwa la bana lingwa zo le la minute biso so bana lukunga no lingwa la lukunga na zaki kuna maître Saito ta tozaki na yina makambu oyo arasika ngai belé donc c'est pas ma combattant la ngai ba compagnon na ngai oyo la kei na zo le lai. Alors, on a repris sa bonne fête na ba judoka au Congo pour le 28 août. Le 28 août, la journée mondiale de judo à monde. Donc, on a là judo à monde la foule, na mudi guna. Donc, on a là ba judoka nyoso ya monde la foule. Bisons que tout ça la judo to pratiquer nambu, tous ensemble to là ta kimono to sangana lisano. Donc, ça dit quoi? Tant que tout objectif à parlement là la lingi boye culture zonga la Congo. Culture zonga la jeune. Ba jeune bazongi la judo, bazongi la boxe, bazongi la karaté, batika kuluna. Moni kuluna les attentes sous ba effet mozoya par manque ya occupation. Ceux qui te venu encadrer ba jeune na biso, ceux qui te télémé l'encadrement et au limo yango automatiquement. Mais maître Toussaint, to kiti na yo na mabele na yo na moni ba problème ezebele. Population ba maman na yo ya wenza régie ba olela condition ya marché. Yo zarana mokonzi mboka. On a parti au pouvoir. Bosali 5 ans. Bosali ni pena ba maman wana. Non, ba maman boto simi ba maman ba yebini tozana bango. Respect à makasi. Wendiana région moni wana boye biso to bande ya wendiana. Sozo kende kelasi na nzela kimwa to nzela malweka osomi manguba wana osomi mwali pa batie mwamba.
na état ekomi lelo boye eza état ya pasi kasi ngai na isi wa mama wana ezala te makambo oyo ya campagne to ya élection to ya nini likambo wana par exemple ma toilette eza soni mama teki tongo ti pokwa esika osala petit besoin ezali te déjà avant kuna ya awa équipe yaki da osala étude tokosengaka na bakonzi ya wenze so bakopesa so espace mo ata ya moki ata ya 5 mètres carrés totumwa libulu totonga dalle mo rapide tobongisa pour wenze soit quand même forme sur le plan sanitaire c'est vraiment important. Yo koli abina banda kalozo gide wana teka lelo po élection yango ce que moni justement fait toute la question que bato to tindaki na parlement na Lukunga les 14 députés na biso Lukunga bazawapi est-ce que les gars tout bata ta wenza régie wenza cité Baudouin wenza baladingi wenza seleyani wenza ya na kalufungula est-ce que les gars kuna wete ma tour de pompe na kimwala on page wenza zate ba te ka ça sur tout mouton on a 14 élus oyo ba ça la mieux que babiso oyo un simple avocat mais toujours à charge wana toujours à charge à Lukunga pour te réparer la bloc wana avant même que ba parlement wana to tshela makele na la konzi wa sengela sala so za mokonzi oza so kinani faut ça la wese na wenze so za mokonzi faut tonga wenze ya otonga wenze ya otonga biso terrain ya football moni terrain à régit to kuna terrain comme dans parking ya mituka terrain comme pente mabulu na terrain mai ya régit des zones surtout et se déverser dans le terrain totalement le premier na to moni cabine ya courant 1 mois ya mois et demi courant est la raté dans ce courant il y na cabine de toyo soit ya monter retourner ya transfert de tourner mais libana ezobimate siko na mituni siko yo pour la nini ko nyoko la bana maloka boy pour azanga molobeli yango to sur la solution dans quelques jours to lobela makamwana mais avant que yango courir aux Maître Toussaint Sitou belle élection kalamingité campagne elingi pe ebanda mot d'ordre na wezanini éveil déjà ko fungola misu na moni déjà quinoise au ko ça sauté. Alors le mot d'ordre des alliés aux Alasima Fachi Beton numéro 20 la présidence c'est que na simana ngo wana ba miracle belé au Salema séisme donc un séisme au Salema tout katolombo ozo excité bato pe base mot d'ordre tango maponami egobanda to kozala tango campagne egobanda ba voter Fachi Beton numéro 20 Fachi asaini pour bana Congo webi Fachi asaini pour Lukunga to ba Lukunga asaini ngayo ya leader à Lukunga asaini omoni nzela biso bandi pompage ti ebimi peine hein on va venir nzolana na biso eza acteur moko principal ou ekosala développement je t'en prie yoka ngai nzela wana un projet mais faire exécuter so je projet sur papier na yo et que comme na suka te ma trop na ebisio fatinda tongi nzela oyo ti lelo oyo boye ngana to tamoli na la kisio nzela yango oyo okotambola makolo na vélo na bi moto te vélo obimati peine na minute oyo boye dans moins de 10 minutes ma image ya li avant na état nzela ezali ka minute awa na réaction image wana na ndenge nzela ekomi de sika na kosi mafachite et puis le lot autre bénéficier na projet Shanghai ngala tamboli mingi na tie pression comme leader ya Lukunga na tie pression mais courant ba congestion ba yamba ngai ba be moni commune ya Mongafula commune ya Kilingwala commune ya Ngalema za commune pilote au chef de l'état poni pour imposer projet Shanghai et le binini au monde dans la quartier na biso so tamboli ba poto asnel ba cabine asika snel ba câble asika snel donc si to comme le 30 décembre mine de repela le quoi Shanghai bon ba benga projet Shanghai na snel c'est un projet autant soit toi baraté et ça projet existe ngai na côté na kata mozindwana na stelo makelele en tout cas côté wana fata pression nzela a pression mai pardon c'est important so kenzela na biso na nzela mai awa ezala Lukunga pas la biso ba toni usine la plus puissante de l'Afrique centrale. Et ça, la Lukunga usine, voilà. Et qu'on peut ça maille na Congo, mais même en Afrique. Alors, on est là, à Facha Sali. Na pompage qui moi. Ah, et si là, c'est-à-dire, il va mieux ton maman. C'est-à-dire, tu sali na à 32 ans, au bout de 18 ans, Kabila, nani a yebinzela, qui m'a yebi qui m'voila. Mais le oboué, tu mati kamboa, qui m'voila,
tomati mangoba béton s'il vous plaît n'est pas comme on a fati béton n'est nzela pe comme qui moi la béton bon on va imaginer est-ce que na kaluka isusu non na moi to ça émission na pont na kaluka on a biso to kende kuna to kola kuna na biso to kasi na pont wana au futi 100 francs au kati mai bon ma kelele mais le oboye prochainement na osenga na pardon tout ça l'émission du kola pont to check caméra bo kola pont ya kaluka autour na surtout na kaluka surtout za na Gombe. Il y a plus de différence entre Gombe et Kaluka lelo, s'il vous plaît. Na moni pena yo campagne de chef de l'État au Salango hein. Oui, nga chef de l'État naza to lo ma so neni. Chef de l'État est mon officiel, chef de l'État bisonyoso. Mais c'est ma famille politique. Na yebi comme chef de l'État té. Na bunne bitumba avec kilote avec bitumba na terrain. Donc pour l'instant la chef de l'État a besoin 100 francs na yété. Na yebi éducation na yebi morale na déjà équipe il y a campagne déjà constituée mais na kati na moni camarade na yo Jacques Meshabay na kati Indusa. Oui, on a félicité le président de la commission électorale permanente ASEP, Azap est conseiller principal à chef de l'État en matière électorale et politique, chef à Monique et Lokola ya Vandi Nabiso depuis l'opposition Azaki président ASEP. Commission électorale il y a parti, il y a eu tellement d'élections. Depuis l'opposition. Depuis l'opposition. Si il a pouvoir. Alors, expérience, on a Kubisu, on a Boye, Azan, on a Boye, change ma PC et Zélo Ramouki, Arbeta, on dada. Tant l'opposition a gagné ses présidents. C'est bon à pouvoir. Merci. Maître Toussaint Sitou demande des atros, hein. Base des Osenga, moi, je Mickey, c'est qu'elle est tournée à éviter. Donc, on a dit que tout le chef de l'État, le roi Boaki Missoumi, côté Oyo. Na tout voyant au bac c'est souvent reçu misu musu belé sous. OK. Au moni donc tout ça on a venir régir des eaux. Et c'est un type sur la Kamunga dans zone Macadam. Oui. Donc tout ça libituma ba lobbying to côté ba bureau, tout côté ba bureau na tinate na mikologoya ba boa ke biso pont o ko réunir biso à la Kamunga. Et puis au moni awa maya mbinzi zo déborder beaucoup à Pango. Oui. École la rivière ezaki awa isika to tanga kala. École la rivière il y a mignon ce pays. To bunda bituma nzamba osunga biso ba encadrer biso mai ezonga na nzela na ngo tambola mais so kena do boka droite boye ka venir régir des eaux boye et biso na kimwala oui tant que les classes na costa to ka sa pont ezaki à pont régir des eaux pont ezaki na mituka ba vélo moto zoleka mais pont e bukani ba tongi pe pont mais pour le chat dans likolo ça fait ce qui 5 ans ce qui 10 ans ngoyo de quoi ndeba kina pouvoir wana ezoyate na komeli OVD na bengi na bondeli bokonja OVD aya atie la biso pont la béton là déjà encadré salima pont ezana atie béton nzela ezongi entre biso na kimwala différemment aba otonga pont mais kuna pont eza déjà mais béton ka likolo ba poser biso ngo tozonga nzela mokuse to bima makabi kimwala lutendele mideda ba kongo même nzela ngo ti ba kongo bimi donc c'est ça donc olimbisa ndela ngai demande ezebele musa ezebele et sengela mina muto azui charge parce que là sur les 14 envoyés to tindaki na lukunga 014 tozongeli charge wana pour tous les magasins surtout chaque jour to kota bureau to le maté ti na 2028 to kuta surtout sali bilan na yo awa merci beaucoup est-ce que okoka charge yo et puis ba candidat bosé belé na ba to belé ba lekio na la pour sauter bien. Même Maître Toussaint si on a l'arté. Mais Guéro le Rococa. Pour le soir, quand vous avez belé. Vous va toi là voilà. Viens nous baser belé nzoko. Tu vois c'est que ça va toi là. Bah c'est que ça va fort. Vous voyez, bazangi ba tusi mala mboy. Oh. Temoto ngai oya yobo. Ba tu ba na parler kokoko inoza kanda la biso bango ba yoluka ngai ba mama ba yoluka ngai papa s'il vous plaît na koliawa na yego ya te sadike no kini 5 biso kini 5 bato oti katanga kasai kisangani tukuta na kini ba ko ba kanda to pexi bango te mais oyo siko eza mwana abotami na kisasa lukunga koliawa atanga ko sa lukunga yeni ba biseke no yonde o siko yo yela ngambo ndeni o ko pesa mbongo na me yeba ba leola bon e ba damela mais campagne dans le bandité, sur internet, élection dans le bandité. Maître Toussaint si tout les Moroboye,
babe ngai Pekin ça tout na lisusu maître tout ça c'est tout est-ce que ça na gwa likamba gwa pourquoi na tuno yango boza na même numéro d'ordre na chef de l'état Fachi Béton Fachi numéro 20 Yopé national numéro 20 Moni hein Siko Moni tango Obosani le numéro 20 yango le sera président la 2018 non numéro 20 pe yango zo sur deuxième mandat bon siko la lukunga numéro zaka moko l'élection peut pas campagne pe banda le 20 décembre le 20 décembre on peut jour élection numéro 20 la présidence et puis numéro 20 fait ça lukunga c'est-à-dire que non nzambe sa fungoli nzela tant yo megoluko kalo kango chakalo chaba po de banane oko emo to so na bien bien est-ce que coopérer na sénéba cho 21 là oh mais numéro d'ordre on ma nzambe papa oh mais atanga ngwa ndena ko kangote oh nzambe emo esili et moi classement maman boye 20 lukunga 20 présidence ce que 20 pour Fachi, 20 pour Toussaint. Bon. Pour les gars, wapi. Bon. Donc, le 20 décembre, peut-être voter le numéro 20. Bon. Donc, Nzamalimbi, ça le Belango, c'est important le béton après campagne. Il faut le Belango, il va dire que non, 20 pour les gars. Donc, Nzambe a battu là-bas la Lukunga. N'a été sur le PC en de la fête. On est. Bala Lukunga, Bakanda Bosé Belé. 1400 candidats sur 500 sièges, sur 14 sièges, il n'y a pas mal de Kunga. Bosé Belé, Nanenga Mabete, mais ça n'a pas de ça n'a base à voter. N'a plus d'esprit, même Nganga, même Marabout, na Katsa Temple, tant qu'on réfléchir, pas raisonner. L'élection est le 20 décembre. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20. Maître Toussaint, si tu connais, numéro 20, Lissous là, national de Manzambe voilà. Ba 20 oyo na nenga spiritualité ba to 4 misu bombo na monongo c'est mystique. Donc na ebisio ce qu'on a beto sur makati. Président Fachi a une innovation, a créé une nouvelle institution. Les conseillers communaux. Et le gouvernement de l'Angleterre, ils ont base à gestion à Mboka. Et si ka oyo Mboka to bandelo sala Mboka ya sika. Mumba wenze oyo boy. Ba gérer les conseillers communaux. Ba promouvoir aux anga ba wese na wenza munene boy. Vous comprenez? Alors yangwana na mkolo ya la campagne na terrain région yo. To sika mo na lukunga. Pour lancer la campagne, tout là qui s'est mort comme au conseil communal. Au moins, on a fou le monde honorable Maurice. Au Kinali, au Moni, honorable Maman Véro. Vous comprenez? Donc, bâtiment à Kassi, député provincial à Kassi, ou à accompagner le président Fachi, ou à télémélim na drapeau. Donc, blague est mais, tout le monde y a côté la nengue, joueur, il y a Normand, au s'entraînement. Mais il pose une équipe, mais tout le monde équipe na hôtel qui au visiter bango mais au bandi au salaire on a cadre d'intérêt général. Non voilà, loisir. Vous avez qui n'était mais abongo sportivité faisala. Ouais. Dans le sport, baninga il faut tala bango. Puis on a équipe on a école. Moi j'ai une école de foot. Est-ce qu'on doit cadrer ban na prof ba otang bango. Ban na pena tanga. Ba otang na pena ban de 14 à 17 ans ba mineur. Bon. Alors c'est une grande équipe junior cadet. OK. Alors tant que toujours approcher ba normal, tu approcher avec Lukunga et ça pépinière la biso donc l'école est là, on peut envoyer des joueurs dans cadre pour gré ba beta ba le kuna et ça le Lukunga toujours quoi. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Alors avant de signer ça doléance la population na yo. Base be ba les population na tchaki micro balader. Condition ya terrain. Condition ya terrain. Est-ce que vous aurez assuré ngai na micro na nga oyo simbioke au bundela bango pona quand même la police congolaise, la police nationale congolaise bazan pona biso. Tu peux général Blaise de Kimbali Mbote. Mais société commune en parking
na garage. Et puis, pembeni ya terrain comme une foule. Où sont les chefs de quartier? Où sont les chefs de riz? Où sont Batouya assainissement? Ba jeune oyo yo so quartier baye et baye entraînement na ba 10h 11h mais ba parking na moto. Ba parking na mituka na ba moto na full salité. Donc kambo zo so biso nyonso tout na yebi ke ba konzambo ka to bongisa yango ezala pa ba ndeko so la police ndenge ni to ko gérer terrain on les a bien commun ezala ya mutu moko te. Donc il faut différence ezala la police ezala na limite na e asa musa la police ya sécuriser biso. Mais ce qui est comique na butu to moto na mituka on a plus de 500 véhicules ba moto. Il y a même les services de transport. So ba ba kangi ba moto là on a dit ba kanga ngo pe pourquoi? Bon, tant musu bimbe ko sengi ba kanga ba mitu ba moto, ba yo ko tsa moto na terrain. Donc so ba kangi ba wewa ba na terrain. Donc biloko surtout là, ils ont musa makasi to sala, to ndimi charge joint, to boya charge joint. To ndimi yango ma yo to mo na terrain, to identifier tu au moins régie des eaux, ils ont la fuite. Donc il faut que ne suko le lobo après mission on a bête à porte na régie des eaux. Ba ya ba tu mo le boulot akanga cho wana. To meka na kata terrain, to rembler terrain, ils ont ramené terrain comme ils pente. Ils ont malongate. Là, ce terrain, on a moutou. À ça, l'équipe à l'Ossa, le Kunga, c'est aux années 80. Hein? Ma père, Sango Kiré, à Paroisse Saint-Moukassa. Côté des années Zamba. Donc, esprit culture, voilà, de communauté, il y a à l'époque, il faut conserver en haut. Pour la nuit, aux terrains, la biso, il y a au moins, tout ça, en haut, là. Tout le monde a au garage, tout le monde a au full place, voilà. Donc, la micro-roya, tant où il y a, propriété au Koutawana, au Kamwa. Mais tant on se voit au Tina, dans le Parlement, ils sont graves. Donc, ça, stade municipal place soir. Merci. Tokomi pratiquement na susuka, tokomi vraiment na suka émission na biso. Maître Toussaint Sizou na tikio oswa na base message nini ba ko retenir pour na lelo. Pour ça message ya suka teza pour na lelo ba ko retenir nini sur yo vision na yo pe mot d'ordre les sous par rapport. Alors, en face à caméra, avec toute vérité, na longoli chapeau, respect mingi na Nzambe Mokondi, na Fachi Beton, ba yon so asi malanga na Tosibino, na komisi Nzambe na ndenge to mwa Yesu mokwalelo. Na lingi to la vérité, to ça la démagogie te na ngambo oyo. Nga o na ota la caméra, naza mwano na botami na Lukunga, na Ngalema, na clinique Ngalema. Na ebi kokota la kobima ba tiobo nyonso banzela pona bima na sola na bima na cité Bordeaux na kitama campagne na keleti na kaluka na bimi pa bande nyonso bandal to ya selema na ebi banzela soto wana na ebi yango eloko esengela mi na minute to eba to fungola miso to fungola to itoyoka ebele bakoya na mungwa na sukali na sucre na elamba to lata to zwa to lia to sa nyonso mais na conscience na biso lelo obwe to yebi ke bana Lukunga balingi évolution à Lukunga, progrès à Lukunga. Par conséquent, au moment venu, tu repèses sa mot d'ordre officiel dans le numéro 2020. Il y a un faut jeune bien encadré. Et c'est un jeune base dans la vision tout ça dans ba jeune te protéger moi tout ça dans la terrain on a mabélé la biso, te protéger terrain la biso régie des eaux. Protéger Wendy à régie, to protéger Wendy à pompage, to protéger Wendy à Makabi, to protéger bon abisso Kenzela qui moi là, to protéger Avenue Zola na o facha tongeli biso ki to ke bibi tina ipen. Alors protection wana ngo baké auto prise en charge quoi. Biso moto zuelo kwa moto garder yango. Mabe ezane soko zui susu nzela Avenue Zola na okomo bola sou full la terrasse wana. Okomo zo ba toilette fungoli o baby susu communauté et vous avez malonga te. Yangwana éveille ezala to la muka to telema to kende vers en avant bientôt toujours dans la campagne électorale ma sonité donc yiloba vérité muninga po tcha peuple na RRT po so bombi ya mutu mo ayibaka na mbongo aye na mbongo wa yibaki et après yo zu mbongo o mo influencer bato na minute boye to tinda bato aboko pembe to meka Fatima aboko pembe la présidence en 2018 tala mbongo ndeke kitoko tout le parlement bilonia sikezo ko takuna bata pemme o basala mabete et puis total évolution né ambogo ozala ce qui muta trahir punition za moko 5 ans après o tché libanda
parce que déjà 14 totina ya lukunga na mona bango te baza pété mais to ke sur 14 tours et merci déjà la confiance pour pesingai comme par hasard ba maman ba bosani ngai te ba yebi to kotambo na wenze et auto sona bango to la caméra te déjà à partir à lobby to ça la misala ebele na wenze wana et dans la terrain régie et dans la cabine wana ya courant il faut courant ezonga 1 mois 2 mois un grand quartier dans la courant ce n'est pas normal. En tout cas, merci Mingla Lopé. Otogo sugisa émission Boubouété et ça la moto moko azotala yo asepela na courage dayo. Le mushumu sotokuta na ye esenga peki ça faut accompagner mon jeune frère la Saint leader. Yé comme nae Aka, okay. Le secrétaire général, okay. Augustin Kabouya. Aka 47, voilà, papa Libota, motema monene, mwanabute, donc yé moi liboso ya fachi, biso to landi na sima. Siko na mito boye ninga za boye, ayebi kana élément na esoda na makasi ala malweka. Ayebi parce que jour à final anaya atina yi secrétaire général adjoint. Deyo, to pe secrétaire Deyo moté. Alors, azana programme okita awa. Bon, to kitane malweka na moment chaud wana bomo na mona buti nenga chauffaka donc to yana awa na pesi Augustin Kabouya mbote aza candidat na Moamba bana Moamba ba yebi numéro bala na sima na e donc parlement tour bato asika bato Augustin Kabouya bato ba Chilumai bato ba Jacques Chabani ba vota parlement siko yo le kala bato kema na opposition déjà 37 ya opposition bandima na onza la boya mbongo so ba kesika musala ezali. Donc, tout qui est dans le Parlement pour changer le Congo, pour progresser avec le Congo, ensemble avec Fachi Béton. 20-20-20. Merci beaucoup. Alors, Maître Toussaint, en tant que jeune, il y a des projets à Kati. Dans le cadre, il y a la culture, il y a le Kunga. Il y a un projet qui est ba jeune leader ya ba tendance nyonso opona ko organiser concert moko boye ya ko tutombo la culture pe jeunesse ya Kinshasa mais mingi ya Lukunga na ebité ba jeune leader ba musicien ba théâtre boyo oza politique mais oza pe un homme culturel. Aux a encadré la jeunesse congolaise. Voilà. Mon message. Non, ici, quand on a ba jeune nyoso, ba leader de l'orchestre, ba ebake, ba za la partenaire assure. Tout travail là, ba on va en campagne chaque jour. Tu as 30 jours à campagne. Les 30 jours, c'est 30 événements, moi comme chaque jour. Le premier jour déjà, biso tu lancer campagne dans les 18, non? Oui, dans les 18. Donc, biso déjà tu as c'est la 0R. Dans les 18, tu as la 0R. Bon. Tu lancer campagne ensemble là, l'orchestre il y a Lukunga. Ok. Grand prêtre va côté là. Et puis que Lukunga aux zones et biso de belé. Donc déjà on a la petite nanga bazali lo à Boken, ambiance à Congo. Beaucoup de grands ali. Tout ça, le petit qui moi, on a vu Ali, Ziana, Ali, Yoebi, donc, bon, quand c'est à Belé, donc, c'est surtout là, déjà, la lancé invitation, la bino, surtout. Attention, à 50, tu as caché, là. Tu as la Libana, tu as la campagne, tu as la campagne, tu as aussi gâté, hein. Tu as bien, tu as témoin la caméra, là, tu as lancé campagne, tu as gagné la bonne année, la 31. Les joueurs, tu as gagné la 0h20. Et bandi, malamoko. Tu l'as libanda campagne bandi puis tu l'achètes chaque jour malamogo. Bon. Donc ba jeune ba théâtre ba artiste ba to sport ba ya soit jeune boy ba ke na zu en charge maramoyo. Na on l'achète na banga pelo roté. To kenela on na souka puis to gagner ngo puis moni développement dans les terres intégral quoi. Mais ba besoin ma téléphone té base ma téléphone bureau ya mbio te mettre na téléphone après na tika na émission par respect na tiki be ngana ma téléphone ngamo 09 98 270 277 c'est plus de 20 ans le numéro na changé numéro te 09 98 270
277 numéro Lukunga ya mwana makamona to mona ngote candidat pesi numéro na numéro ya mwana soko tete mba benga la oyamba ba oyamba merci beaucoup tokutana bino mbalasima eza koya merci na président Chil pour la place merci beaucoup na bana Lukunga nyonso rendez-vous tokutana ngana bino le 19 donc le 18 na soir potokota le 19 les amis de Lukunga l'équipe nyonso bana Kimberly City na robosa na raté boyebi na base na pesi nyonso merci beaucoup Bob Malibanda pour polémique.